Oeza, Anita Mavita Show. Bobosana, Kosa Bonete. Oeza, Anita Mavita Show. Bobosana, Kosa Bonete. Butalaka, Anita Mavita. Banda, bonjour, bonsoir. Ça dépend ya mboka oyo ozolandanga. Soki ezambana liboso landanga, kombo nanga ezali Anita Mavita. Nazali présentatrice, nazali présenta na présentaka émission oyo ya Anita Mavita Show. Nayaka nasala rango émission oyo na TikTok, nasala rango pe na YouTube. Donc nengo landanga na bolingo nzambe, soki o cliquer na photo nanga bomo na Anita Mavita Show et memomba mo na page na ngai oyo ya TikTok au moins na lien nangezana au cliquer et au moment ba na YouTube nanga la kisanga ka bolingo kende na YouTube nanga ba sanga ta mo un libonné et ça nanga pe bien et ça na marque mo gra ya motivation awa pe na TikTok salanga pe plaisir otenga mo ba j'aime en tout cas thank you so much na baton su bo like thank you so much merci beaucoup vraiment na baton su bo like na mo na bato bo tapoter na monique ba like et comme déjà 1.3k thank you so much, God bless you to all of you bozo tapoter you are liking my video, God bless you all. Nzambe vraiment pambola bino. Donc voilà ma famille a peine na TikTok ceux na osala boy ozo tapoter ozo ta flair ozo pesa ba cadeau bio sala ezate ke okomisanga mutambongo ezate ke ovoa misanga ezate ke ceux qui n'étaient zaka na marque moko motivation pour TikTok pa mona ke au batu baza interested batu baza peine intéressé na marambo na oloba yanga to senga bo tapoter ezaka na ngote pour boko misanga ceux qui n'éni. OK dans le sens wana. Hello my darling sister, main noire, tala yo déjà. Moi si nzambe. Donc voilà ma famille et loko na ko lobela lelo ezali eza debi loko na bana na moko. Na ye ko lobela likambu oyo ya bato baloba ke bana poto bazara ben poli. Pourquoi na décidé na lobeloko yo pona ni bato boloba bana poto bazara ke ben poli, bana Congo bazara ben poli te. Na ye ko notice ou bien na ye ko mone loko moko boye bana poto bazaka ben polite ezo dépendre pe na ba famille ezo dépendre nenge mama ozo ko éduquer mo be ba para ozo ko éduquer bana na yo eza na para moko te avant na calme abete na mwana maboko mwana amanka kae eza na para moko te akoko linga mwana azala impoli eza na para moko te eza na mama moko te atako tu mamango atanga te atako tu mamango aza lack of education atako tu mamango aza na education te arata education ya ko éduquer bana na kati ndako pa ba para na ye akolinga jamais mwana azala impoli akolinga jamais mwana ye amanke ye sikoyo bana biso ya poto bazalaka ben polite eloko nini ezaka pa bana biso ya poto balobaka nde vérité siko vérité oyo bana biso ya poto balobaka na biso echubaka biso esalaka biso pasi tomona baloka baza ben poli mpona nini eza ndenge ya éducation na biso bapara na biso to bapesaka biso to tozalaka na Afrique tant tozalaka na Afrique soki mukolo azoloba na yo atoza na raison ato ebike likambo eza nango bongo te yo kaka kanga munoko na yo kolobeloko moko te kolobeloko moko te kanga kaka munoko na yo oza droit oloba te oza na droit ya ko défendre yo moko te yo be quiet o eza éducation ba parents na biso ba pesaka biso tonto zalaka na Congo na mona beneke oui oh na raison na oloba il faut na defend myself thank you ndeko nanga Isabella o mona beneke na mona ke non ngana na raison il faut na defend myself il faut na loba likambo yo mutazo beza bongo te akosela nga makambu mais na obanga ko loba poso na lobi ba obetanga ba opesa na bonga chance te na expliquer nga moko ba opesa na bonga chance te don abimi na nga ka zoba na otala ka inga ye ba okosela nga makambu na vai na nga ka calme na otala na nga ka boy na kidiba pe po ba beti yo mbata mbala moko na Congo na ba ya quartier ba beta biso okutena na yaya quartier na kwena bino kuna MC bande ko bunda na bakamo bando sala désolé yaya quartier kangio na litoyi boye nga makambo esalamela nga trop yaya quartier kanganga na litoyi boye banda na kwena biso kuna ayena nga tina ndaku na biso boye azo benda nga ayena nga tito komi epa na biso nga kutu na pesi explication te ba yoki kaka o ya lobaki mbala moko babanda ko betanga
mbala moko babandi ko beta yo na yaya quartier amonyo likamoka bandi mama ko beta yo eza po na Congo ba parents na biso ba pesaka biso éducation wana so mukolo lo baba lo barate atoza na raison yo kanka munoko na kufa na raison na motema kanga kaka munoko na yo kolobelo ko mokote ndenge bakolisaka biso na Congo mais tozalaki na ba vérité ya koloba mais tobanda koloba ngo te siko lelo toye na poto toye siko ko comprendre oh do makambo oyo ba parents na biso nde banda kolisa biso ok ezalaki abuse ezalaki mabe nde banda kosala biso siko biso lelo toboti bana biso air moboye likambo ezali toyeki ndeti na olpesa exemple anga moko ngata na yaki poto sika wa na yaki na si a 18 ans tena yaki poto sika tant na boteki mwana nga liboso soka sai likambo emsu na school ba wapesa rapport na bana opese to bana ko pese chance pena ya ko expliquer te so yoka likambo mbo kumu gangele na kidiba poko zipe mbata sikoyo tant na komi ko kola pena koma koma bena siko mama poto ou bien mwana poto ngamu na koma ba oh pote kendela boyeko te faut pesa pe mon pe chance à lobaka non faut opesa ke chance à expliquer mais ko comprendre ah eloko ba parents na biso ba bande ko sala biso ezaki bien te emso mwana zolela mwana loba te mama ezaki na ngobongo te mama tika na loba emso ngana ba yo okolobelo mote za calme yo ko loba te ta mukola zoloba na ko fane ko mona teza mabe aza mutu il faut expliquer pona nini eze éducation mondela opesa bango éducation ba opesa wana classe wana droit ko défendre yourself oza droit ko loba tango likambo ezali fo loba po soko zo loba te ba oyeba raison te yango moni biso ba parents na bango oto uta Afrique oto botama na Afrique bana biso ebele bakena kopesa ba confiance et pas batu misusu po ba mona ke mama na ngana papa na ngana so na bandi ko ebisi likambo bakalo bana kanga munoko na yo alomba kuna mona mukia lo barate place bakolo ba loba mona mukia zaka na raison te bakoma ko boya kopesa biso confiance pona nini biso toyoka te toyaka na koganga toyaka kana ko beta mbala moko toyaka kana ko finga mbala moko toyaka kana ko pesa bango punition mbala moko toyokela bango te ale mwana akozala azana makambo na motema na ao gardango mwana okola na haine moko ya ba parents na motema mwana okola na kanda na motema po parce que ana posa pe il faut expliquer ka ana posa pe il faut lobaka tant likambe bimi ke boyoke loko moboke asalaki des ordres na school ou bien betaki ou bien salaki bo pesa e chance à expliquer soko tu na school bango mo ba pesa bango pe na chance moi na vandi na place à mikolo a expliquer les comme c'est pourquoi pas biso ba parents na bon topé ça bango chance to yo kaka bango au moins siko éducation au biso ba parents ba africain to uta na ngona Afrique nde ya ngwana bomoni yango bana poto nyonso to de oui impoli pena bazali o ba telemaka penza a manquer pena mama na simbi mama na nzoto oui bazali to robetela ba maboko te mais misusu bazé ben polite ezaka juste ana posa boyoka voice na ye ana posa boyoka yepe bo pese pe chance payer pas loba mais siko biso ba pare belé to abongo te toza bongo te chance kaka biso ba misusu oyo malgré ça to botamaki na Congo tozwaki éducation na mais loko atoye na poto to umeli to boti na poto to longola éducation na ba mama na biso bopesa biso en tout cas bolimbisa nga I'm sorry to longola éducation na bino wana ke to kopesa mwana chance ta loba to kopesa mwana chance te à défendre e moko jamais o gangela ngate o manke ngate moza droit loba loba nanga mais loba nanga avec respect surtout loba nanga with respect me as your mother. Respect me as your father. Don't be rude to me. Yes, you are loud. Ozana droit ya ko loba, mais loba nanga avec respect. Ko gangela ngate, ko ya tele menanga liboso te loba na yo. Na peso chance loba na yo, loba penza, loba expliquer zaki ndenge ni. OK, osala ki bote na sala bote OK mbasi mako sala ngo sute. Poso ko sala ngo esala boy. Jamais maman no ya na bana moko beta yo, na bana moko gange ba punition po na peso chance te o expliquer ngate. Na osango te na ko satin tant na bote moi na ngali bozo na zala ko to mona muke na ngana ke na bongo mais ton na ko fa na bi rien
non, et qu'il de la raboyete azam mutu, il faut expliquer, il faut na yoka raison pourquoi ça la ke loko, nga sala angote, nga en plus dans les natines d'enzamba kelanga, na lo wa mama biso, nga mama biso ande obeta banate, mama biso soka komi na niveau pe soka ta mbata moko c'est que commissaire awa, o lekisi yangwana alingi soka beto mbata ka abo mama biso loba na mono ezolo kwa nga beta banate, nga loba nga na go lelisaka mwana na maloba pamba, nde na loba no kaka no make you cry olela naza pena ba mamu ba betaka pena bana te nde naza boy naza na patience ebele pa bana na silika noki te pa bana et pas mukolo na silika noki na perdre contrôle noki amoso na mono lobo mo ebele maman o matisinga maman tension pona suki so na go peso lo mo boy to sila niga wana mais na bana naza na patience ebele na kenda na bana agressivité na zora pena tananga na oyoka yo moko tu mo babalo bana pesa ba kana msoko lo babo mona seki nanga ye mona galo ba mama alo banga mamba bien mais na seki nga na seki po parce que na lina zo kanda te na seki po na bezo yo po seka na lingo zo na kanda te na lito sola bien na bezo zo na kanda te donc nga na vivre na bana nga éducation na bino na ba papa biso ba mama na biso bo pesa biso to zaki na Afrique ke mwana munke ana droit lo bana mukolo te boko singa saela ngote nga saela ngote nga éducation bo pesa biso na ke non mwana mukyo ko loba kote ba mikolo basate oui na sa elango me na tala na sens nini na tala na sens ni oyo ngai na osalela yango to bosa na te to na mboka batu na mboka bapaya nde to za bana biso bazaka na éducation mibale so ba obima libanda bazaka bakoma na éducation ya mboko place to vandaka so bana kata ndako bana Congo donc toza na éducation mibale nde toza to bala kuti na éducation misato bana éducation balabala bana éducation ya school bana éducation na kata ndako awa baza na éducation misatu bana éducation misatu éducation ya ndaku éducation balabala ni éducation ya classe siko na éducation classe bayebisaka bango ke bana droit ya kosolola bana droit ya koexpliquer bana droit ya koloba ton likambo ezali mais mabe ezali bamusu badiabolisa bango so basala boye c'est que bazoko abuse yo bengela ba parents na police bengela bango boye funda bango boye éducation siko bapesaka bango na classe yangwana kotane babebisaka na éducation libanda sikoyo ezara éducation ebeba ebonga yo activer ka code 16 éducation ce que ba pesa bango libanda nde yangwana éducation o ya kuluna wana ce que éducation bazora libanda yangwana mais siko biso na ndako to pesa bango éducation kuluna te to pesa bango éducation te ke côté sa code 16 ebebe bonga chamutu biso ce que to pesa bango éducation mo bien ndenge za bongo boyete ya on ngana yebisa bino ke batu nyonso to oboloba ke bana poto bazare ben poli bana poto nyonso to te bazare ben poli bana poto nde eza juste bayebi ba droit na bango baza pe batu yango balinga ba expliquer tant likambo ezali balaksa biso ke non na raison naza ngana faute te botika kosala nga boye bogangela nga bopesa nga chance ya koloba te bopesa nga chance ya ko expliquer te po mengo ezalaki ndenge nini bozogangela nga kaka soki to osala bongo yango esala ke bana biso bakoma kopesa confiance pa batu misusu bapesa confiance pa na biso mo ba parents na bango te pona nini biso to linga to bokola bango ndenge ba parents na biso bande ko bokola biso na Congo soki mwana osali mabe oza droit ko défendre te oza droit ko expliquer te oza droit ko loba te yo kangaka munoko na ozala calme yo nyama ba betone gogo na mutu ko oza droit loba te za calme. Vous comprenez? Voilà ce que l'éducation oyo ezaki bongo. Donc pourquoi na yaki na le beloko o ezaki pour anime? Na ina pesa bien ce que exemple o. Botala biso sur na réseaux sociaux tout le monde ouais, tout le monde onde watu ba okata na ba page, na ba Facebook, na ba TikTok partout. Botala likambo e komi na famille ce qui ya Maria Tumba. Yeah? Botala likambo e komi na famille ya Maria Tumba. Siko nga na vande ki na raison ngabi likambo e komi na famille ya Maria Tumba ndenge bano ba manke mama na bango soki zaki bazaki na poto mene biso bana biso poto ba nga ba sambwa chance kaka e salame na Congo siko eloko yo Maria Tumba soki na yana soki mama sur cette na bande on basali eza bien bana Congo bana éducation bien eloko Maria Tumba asali
ndenge ba manquer maman na bango bana biso poto pe basala bongo bana biso poto bazake ben poli bango bana Congo baza impoli te baza bien éduqué nde ba fingi maman bango sikoyo ndenge maman na Maria Tumba a fingi bana na ye abimisi bobu zo bana bango na réseaux sociaux ba maman Congo bazara bien éduqué biso ba maman poto tozara bien éduqué te siko côté na bo comparer on ndeni merci mais noir ce que ça qui biso loko ce qu'on a na raisonner ce que ça qui sami na poto boyoki ke famille moko na poto bana moko na poto ba manquer maman na bango moko ba manquer maman na bango bongo maman moko azo manquer bana na ye bongo bimisi ba secret bana libanda biso na poto tenga to sambwa ko benga bo finga biso bomoni basa poto ba maman poto ben poli ba bana bango te ba edikra bana bango bien te sikoyo bolobini na likambo bino bato bofinga bata poto bofinga bana biso poto bazake ben poli bofinga biso ba mama poto to mituna biso sala bien te malile be biso sikoyo na likamba Maria Tumba na famille bolobini bo comparer biso ndenge nini biso na mama Maria bozwi biso siko ndenge nini boche biso na place nini na mama Maria biso siko ba mama poto toza bien éduqué be toza mal éduqué. Maman Maria Tumba aza bien éduqué baza mal éduqué. Maria Tumba na bande kone baza bien éduqué baza ba mal éduqué. Siko bino boye bisanga. Oba Maria Tumba basali ezola kisa baza bien éduqué baza ba mal éduqué. Poli kama Maria Tumba ezelo ka sikate. Ezelo ko ezaka déjà les kana famille na ba maman ba respecta bango te. Bango pe ba respecta maman na bango te. Nde bazana ba simba na nzoto ba finga na bango. Ba loba na ba bêtise. Poli kambe comme na réseaux sociaux mutaza na confidence pena ya ko finga mama na ye mama pena za na confidence ya ko bimisa nyo surtout ya ba na réseaux sociaux donc c'est que na privé za la déjà bongo ezelo kwa sikate to boite mo pe biso beto za ki bana ceux qui peut siliki mais jamais au bota courage oloba na mama no makambo soki mama social oloba na mama na ye ou bien mama na bango azwa courage oloba na bana makambo na ndenge nini na munoko boete me na ba voice ok ba voice etika laka siko oyo bokilo ya mama ya Maria Tumba wana sali bokilo ya mama ya Maria Tumba na sala comme si na niveau ikangisa mama bokilo na yesu ki babuzoba na bango eleka wana siko soki zaki mobali ya poto muta sali mama bokilo na benga bo traiter biso ndenge nini bolinga ki bo traiter biso ndenge nini siko mobala Maria mobali soki ya mama social bo benga wana aza bien éduqué mibali na biso poto bazara ba mal éduqué mibali na biso poto bazara ba mal éduqué mobali ya ndeko Maria Tumba aza bien éduqué bomoni kotenga na komeleli na lingeka na lobelo ko pona tali na bi sikoyo soki ezalaki mutapoto soki ezalaki mutapoto tenga to suka lelo wapi oui moi oza raison de kona moi na ko manquer mama respect ata mukolo moko te moi na ko loba na yo soko moni mama beta mabe oui oza droit loba na mama te mama mais na respect nyo surtout te mama boyete basala boyete mama ko sa boyete so sali boy bebisa mais ndenge bango bande ko sona mama na bango respect zaki na kati te respect ezaki na kati ata mukiete baza pena ben poli numéro 0 na moni côté na ko classer bango te baza pena ben poli pena numéro 0 ba Maria wana na Maria na ya na leki na bango na mukie baza pena ben poli baza pena mal éduqué penza nde baza wana nde baza pena ba mal éduqué ata biso surtout ba mama biso ba pesa biso kanda mais jamais na tika la ta ko funga munoko na ngana lo ba mama na ngelo ngwe chuba ata pe ko to bongo te mama ba on peut alimbisa mais mama on peut mo pas en bien te en éducation bien te mama na bien mo pas en éducation bien te I'm sorry bo limbisa nga mama na mo pas en éducation bien te po mama pas ara bongo te
Mama zalaka pe bongo te. Mama soka moni mama za mama oyo soka moni kamba bomaka moto. Yango moni basala nzambe baloba na biso nidi. Mama to na kanda ko fonga muno no to bimisa maloba mama be po na bana yo. Ko bosa nteke yo za nzambe ya se ya bana na yo. Malobo zolobe ko kanga bana na yo. Surtout so bano basambela rate ba buka balie wana bakata balia sone e ko kanga bango. O modir bano o benir bana yo te. O modir bango. Mais maman na ye mora panzi famille na ye. Likamba ba voice. Bo so na ba voice pour penser que bo vana ndako moko te ba voice on ga yangwana bo eli biso na réseaux sociaux. Réseaux sociaux ezala tribunal pour ba to ba aider bo moni côté bo suki hein. C'est mec qui na bino soki bo kilo na biso ko mobala yana Maria Tumbana. Makamba sali. Asa eloko bien, asa mobala za bien éduqué. Donc voilà. Et loko nengaki na lobaka ya mukie. Yangwana kote on a pona longwana aussi sa kote na lobelango soute et là on ningaki na comparer kaka yangwana et loko ngai na lingaki na comparer kaka yangwana éducation oyo famille ya Maria Tumba balakisi avec maman na bango est-ce que baza bien éduqué puis baza ba mal éduqué. Comportement oyo mama ya Maria Tumba alakisi pa bana na eba on ba na réseaux sociaux. Est-ce que mama wana yemoko aza bien éduqué ou bien aza mal éduqué na ndenge na yemoko? Est-ce que a éduka bana na ye bien? Est-ce que na ndenga privé bazala bien? Point d'interrogation. Bo kilo ya maso ki bo kilo ya mama na Maria Tumba. Geste o aseti ko comme niveau quand sa maman bokilo na ye ya ko manquer maman bokilo na ye ya ko filmer maman bokilo na ya ko seka ye. Est-ce que ndeko mobali wana aza bien éduqué ou bien aza mal éduqué? Soki to zongi ndenge bino boloba na biso bana poto bazara ben poli o ba Maria Tumba basali na bana poto na ba Maria Tumba nani baza ben poli banani baza ba mal éduqué eza bana poto ou bien baza ba Maria Tumba. Réponse est dans ma bord na bino. Et loko oyo mama na Maria Tumba asali ndenga yeko exposer bana yeko manquer bana na ye. Soki zalaki ba mama ya poto benga bolo ba mama ya poto aza bien éduqué mais mal éduqué. Oh mama na Maria Tumba sali ezola que mama na Maria Tumba aza bien éduqué mais mal éduqué. Soki zaki mama ya poto benga bo mema wana niveau nini. Bo kilo ya mama na Maria Tumba o asali ko kangisa mama bo kilo na ko manquer ko filmer ko sekaye soki zaki mobali ya poto awa benga bo traiter ndenge ni benga bo lo bani aza mal éduqué ou bien aza bien éduqué benga bo lo bateke za malila poto mtebe bisara biso benga bo lo bateke za malila poto ne mtebe bisa biso mitu benga bo lo bateke biso bata poto to rata éducation na vie. Bonga bolo bateke biso na poto to vivre bana to zara maele te. Bonga bolo bango te. Na poser bino ba question ba réponse eza bino monga na poser ka question mais ba réponse eza bino moko. Hello my darling sister. Mais moi. C'est ça oui. En tout cas ba topic oh eza sérieux makasi. Ah c'est ba topic more sérieux surtout ya liboso. Yaliboso, to be honest, I don't really like to comment na maramba ba famille about ouais. Kuna muna omuni ba maramba ba famille oyo ezala na makamobu ya trop kati. Oh biso to yaka omona après ezala na onka o ebimi na surface. Ozomona. Mais na ndenga kati bo ezana ba biloko pena ya serré na kati. So a lot of the times but ba opesa ba opinion na makamobu de komi ezui de flamme, ezui de moto epeli omoni. Yeah. Bon. Mi dans autant on a tous les deux côtés. Dès que yo au se lever marambuya bana on dit qu'on niveau yanita obi na kaita ba to biso to ba impolite. No ba impoli bazana mukili. Mais I'm looking at it on both angles and I'm sure your opinions are bon as a professional pay côté na yo. Otala on peut déjà tous les deux angles. Fair enough. Na angle au niveau bana ba mimi mama na niveau ba mankele mama eza eloko to tolérer jamais ozomona to ko encourager jamais mais na kotala ba réaction ana pe ezoye banaki that relationship has a lot of toxicity in it. Is that vraiment toxic on both sides ozomona
Les bébés de maman warrior, bonjour. Donc, ils ont déjà que relation des relations toxiques, il y a famille wana. Bazana relation toxique makasi, ba réaction au peba na baoza nango et pas maman na bango, it makes me question what has that real woman truly done to them for them to also feel that way towards her. Ils ont la proposition de ba maman to yebike. Bana pe eza forcément te ke soki ka maman sali bana mabe. Bana fo ba réagir bongo, mais what I'm hearing a lot on the internet right now na makambo yo surtout na bato ba côté la mameza ki ezalaka nango bongo biso nyos ba mama basala biso to komi ko normalize ba makambo ba mama basala biso o déjà to yebi ke lelo e koma mabepo nzambe a expose biso na knowledge ozomona to koma na poto to koma na knowledge to fungwa ma ozomona to développer makanisi ba réflexion to koma ko comprendre ke ba biloko ne ba no meme na biso ezalaki ndenge pene sengela ba meme na biso te ti lelo tozwaka makambo wana ndongo lobi e pa ba ya mikoro ti lelo baloba na biso ke bino boza bana Grace I don't know ti lelo baloba na biso ke ongo pesa opinion na eloko ba oye biso ke te yoza mwana ngana koma na habitude oloba ke te toza esuba na te tokoli ozomona toza na droit ya opesa ba opinion na biso place ona omona ke yozo bebisa ozomona place on a monique exactement tout est qui opona se défendre exactement tout un moment na ba commentaire mususu na bina pese exemple. I was having a conversation the other day with my older sister. One of my oldest though yepena à cause as un peu old school na wotai pena na catégorie bata old school toujours sur la conversation ana na okata onka moi mkepo I can't go into too much details azota lisange loko mo boye oyo par exemple ya mabe oyo salamela mutu nandenge ye a conseillé ki mutu wana ki fallait atikala na kati ya situation wana par exemple mais situation wana ezalaki négative for example for that person ozomona mais in her understanding ezaka ki te mais esalamaka na ba famille déjà depuis kala ozomona my opinion was mais esalamaka na ba famille depuis kala mais tokoki ko encourager on te poser déjà lo mabe bongo te bongo réponse maman ezaki te bino boza bana ozomona donc même atana era opesa opinion na likambo ozomona pena ki te likambo ozolobiza bongo te ba linga kondimelo ko anate mais ndeka kana loba déjà na famille wana nga pena nazalaka na difficulté ya opesa trop de opinion na makambo wana pona zomona déjà ke makambo eza ebele na kati o biso to yebi te donc ipona ya na pesa kamba mon na hotel ba niveau bazo pesa ba opinion pena bazo kena ngo likolo na omona nga ke is a bias. The situation is biased. Ozomona, we don't know the facts too much. Pour to pesa pena ba détail à profond. Mais other than that, ozomona ke ba understanding na biso pe is a différent. Ya ozomona na ba panel mususu mo ekuto mata o pesa opinion is a because o sala no de perte po omona déjà que façon la bonne réflexion déjà eza ndenge moko te na ndenge yo ngo memela makambo. Tout ça ils ont laksa ke eza na ba mama musupe ba botaka bana na mukili bazaka vraiment toxique. O esenga ke ba relation bon pene bon pro ba to bazana bango bien e bonga boka bwana. Mais tellement na biso ba africain to mesana ka ke soki bo a famille eza ka obligé faut bozala ka ensemble. Total ka angle wana mususu te ke non eza pe na membre mususu bo a famille mutu musupe bo a famille na mais bomoni pene ke relation na bino ensemble et même rabino ka na ba malheur et même rabino ka na koswana et même rabino ka bosala na mabe siko pour mutu na mutu a vivre azala na esengo place aza et esenga ki faut bosala na distance ata wana pe is okay ozomona elobika ateke lokola toza makila tobotama mama moko papa moko be yaya moko ba parents na biso baza ba yana leki que toza ka obligé que na vie na biso photos à l'ensemble soki simbi to kangami to continuer relation mais soki zo simba pete to moni pe que te let toza la part et pe sera biso kimia buvandi à part ezaki ennemi te mais zande ko tika mutu na mutu place aza na esengo asa la vie na ozomona that's where I'm feeling that this family needs to go mais soko pesi ba opinion bongo pa batu people are not ready to hear that ozomona because pas na biso ba africain to misana ka ke photos à la carte together ozomona siko opinion na ngai siko na deuxième topic how many eza nini ko ndako eza munene to lunga pe na banda kwa bakaka kende kuna space eze bele sorry ya Anita kelo ko yemba this way come this way bye
ndako ya pena munene ozaki no pe kuna me oyo landanga ka na matina live on a piece of opinion. Stop, I'm talking. Deuxième topic ya bato bafinga bana. Me myself en tout cas I've been in that situation. Pona nga na mona mingi ezala difficile pona bato déjà ozo describe okay mutu aya fingi moi no lelo fingi loba fingi ezo kende déjà na lire bato basalaka replication. Donc bango na bango bafinga na déjà bana. Ozomona bango na bango ya bafinga na bana yango mona ka ke